corruption. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Vous savez, il y a une forme de corruption. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Alors, bandeko, bino to bolandanga na pesi bino mbote ya mingi. Lelo na leki pona loba na monsieur Félix Tshilombo. Mais c'est 15%. Nazo pesa ye 15 jours azongi cela Fayulu, le président élu, pouvoir na ye. Aluka na bandenge nyonso ya kozala capable ya kosala azongisela ye pouvoir na ye ya président Eli Martin Fayulu Madidi oyo yebani epai ya bato nyonso. Chers compatriotes, mbote na bino nyonso muto mesana kolanda ngai, vraiment nzambe apambola bino. Mais les temps sont durs. Nazulingi na kende gauche-droite te. Nazako loba na M. Félix Tshilombo. Azongi sana malembe pouvoir ya Martin Fayulu, le président Eli, soki alingi nzambe a frappé te. Soki alingi nzambe a frappé te. Asala tout na ba moyen nyonso oya ko sala azongi sa pouvoir ya Martin Fayulu. Ezali mawa bandeko na ngai bino mutozana motema ya bolingo na mawa na moment oyo les agresseurs, les occupants oyo makambo na bango esilaki babimaki deja na ndako po babanda kokende. Monsieur Félix, il n'a pas compris les jeux. Aye azongisi bango na kati ya ndako, akangi ndako bafandi. Maintenant son départ est imminent. Départ ya Tshilombo est commis proche. Alinga te congrès ekozala. Mais Tshilombo abosana ke M. Tshisekedi Etienne aloba na Kabila que lui aussi va mourir comme son père. Teoka kiango Kabila est bien. Alors Tshilombo lisusu afinga Kabila. Aloba na Kabila c'est un imposteur. Kabila bazwa yango atiango de côté. Bango batwa IDPS. Baloba ki Kabila azama elete. Il fit un chauffeur taxi, un taximan, un chauffeur de taxi. Lelo yo bandeko tozo mona Tshilombo bazue na baje moke. Tshilombo na baluba babengi Kamere le pacificateur. Tshilombo abengi Kanambe partenaire, un opposant dans l'opposition. Abengi Kamere, pardon, Kanambe partenaire. Et pas inamona que makamuza sérieux. Les Rwandais, les Burundais sont soudés. Bisom toyo kanakate, nous sommes divisés. Comment Congolais a remporté victoire?
il faut baya kozwa yo po yoza traître. Tala pouvoir ki moyibi ozwa. Ozana kimia te, kaka bato bakufa, problème mikolo nyonso, kimia eza na yo te, eza na gouvernement wana te. Pona nini? Parce que eza pouvoir ya kimoyibi. Baluba o balandaki yo kalate bako kima bako zonga. Koya koluka ba retraite yao. Bandeko. Chilombo bakabeli pouvoir banome ye po ye asala gouvernement. Chilombo azelaki 6 mois. Parce que bazo sala ekabwe. Lukola azalaki élité. Moi pe aloba ezate. 6 mois après, gouvernement ego salama. Mais combien y a ye na gouvernement? Ye batu boni na gouvernement wana. Sikoyo atike na batu soki 10 ou 15 batu oya kamere bakumisu contre ye. Ezamawa. C'est pour cela soki bamboka mususu bazoloba na biso ki toza bazoba bino faut préciser que non eza tribu moko babenga baluba na mboka na biso bango nde mutu bazandengo wana. Tangu bafo pasteur baluba bake po ba Chilombo bake o Chilombo loboko na bayi na bino ni na bayi na bino muluba akoza la pasteur te muluba akoza la pasteur te muluba azana motema ya bolingo pe ya mawate muluba motema wana azana ngote comme preuve botala motema Chilombo alakisi biso ndenge baluba bazali. Chilombo alakisi biso ndenge baluba bazali. Donc so muluba zolo bano que je suis dans l'opposition. Muluba za opposante. Muluba c'est un traître. Batu nyonso bazo koloba c'est pas un problème. Sokinga na lobby ça devient un problème. Il faut que ça langa ba émission belé azandoki akomaka boye aliaka batu asalaka boye. Mais petit yo nani maji soki maji nani azo sambu sabino na kati ya Kinshasa. Au porte-parole de Kanambe wana. Petit wana. Azo sambu sabino na kati ya Kinshasa. Bozana gouvernement mutako kangaya zate. Tshisekedi ako kangaya te Chilombo. Azo baler nyonso auti pe koloba. Azo baler nyonso. Bino bolukaki état de droit. Boke état de droit. Bateri même sous peut-être boye ba na milongo te. Tango zo benga mutoyo azo kombo obunu bozo combattre que azali partenaire, cela veut dire que français boye bina milongo te. Ndeko. Ezama wa biloko oyo bazo sala yo lelo. Et salama déjà depuis 2016 avant mon papa na yo. Bayi ke sito bomi papa na Etienne. Toko benda siko mwana. Mwana azana expérience professionnelle te. Banda na mboka na biso asala te. Na Europe asala te. Livrer du pizza, ça c'est pas du travail ça. Na Europe asala te. Donc makambo belé a éviter. Kakabasi na masanga. Alors tant toko zoyer toko manipuler ye. Baninga na ye baluba baombe bazana ba traître. Bazar na besoin iloko yo. Basi ba planifier nyonso. Ndenge bozo mona Kamere azana prison. Chilombo andimaki te ke Kamere azana prison. Eza baje. Dieu ne donne rien sans sacrifice. Satan aussi ne donne rien sans sacrifice. Kamere se sacrifie. Hein? Ba yokana déjà que Kamere yo okosala boye, okena prison, okosouffrir na yote. Yo mto ede biso. Kamere za homme de terrain. Hein? Pourquoi vous benga kay kombo ya caméléon? Boyebi déjà que aza caméléon. Ça c'est cool. Mais osa kondima. Tala piège à liboso Kamere asala Chilombo.
amemi na Bruxelles basomi diplôme. Ole ba bomba yango alekisi yango na ba journaliste. Ba journaux ebimisi ke Tshilombo auto somba diplôme. Sikoyo ba vérification salamaka na Belgique. Effectivement, utanga na yote. Mais kuno na CV na yo otia diplôme. Ce na congrès babimisi yango ezape infraction à départ. Tant baza ko retenir bateau ba okende na élection. Mbemba n'a rien fait. Mbemba outi prison. Aye apesi candidature na ye. Ba compliqué ye balongoli ye. Yo mutozalaki na infraction. Batiki yo. Amende ko faut raisonner. Faut raisonner. Yo mutozala na infraction batiki yo. Balu ba amoni ngo normal ndenge batikaki yo. Ah oyebike o baza ba peuple moko oyo bandanga na botamana na monité. Batu ba réfléchir sakate ba raisonner te. Ndenge makamezo kendila bango bazomona ngori bazomona kaka mbongo. Ndenge na expliquer bino ke entre 67 72 tangu ba diamantifere ba ko nginda baluba basimbaka mbongo. Tomonaka na ba 72 ba pasteur baluba te. Tangu diama esili ba niko luka l'argent facile bakuba bishop bakuba pasteur bakuba pote boko kima Kinshasa boko zonga lisusu awa po boko ba pasteur mais siko to bimisi bino déjà na poisa muto yo akono sambela pa pasteur amuluba oza sous la malédiction boko ngai bien bato nyonso bandimi ko sala na Tshilombo boza sous la malédiction. Parce que bino boyebi bien que pouvoir ya Tshilombo eza ki moyibi. Ezate ke bino boyebi te. Donc malédiction e banula na bino nyonso ba ndaku na bino ba oyo ba uti ko nommer mikolo oyo avant-hier. Malédiction ko landa bino. Parce que bino bolingi souffrance ya peuple. Peuple za eloko oliate. Naza kutu na mai moko abalakisinga oyo zo bima na Kinshasa misa ma mingi. Natala yango. Comme ça, tu continues. C'est triste. Bon, tout à ce. Vous savez, il y a une forme de corruption. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Moulou Bamoko a répondu à Kinga. Alobi me makambo wana c'est le cas pourquoi yo tchango. Oh. Minga na tchango ngo za problème te. Ngam trazo tchango. Nazo mona pas cité. Bongo yo zo mona pas cité. Candidat bis. Kameza bato wala ndako bango dai candidat na biso bis. Mais Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Azali candidat na biso bis. Candidat na biso ya FCC bis. Sadari bon, Sadari Msusu, moi bitumbego bima, moi guerre, moi désordre. Félix, qui met à la mort. Donc Sadari avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayulu avait. Na bila kota kopa. Mais toi regarde le chino tina suka. Na kota kopa. Non mais yo te ba résultat, yebisa biso. Na la tikali na kopa na biso FCC. Yebisa biso yo to. Na biso FCC cash, pour FCC cash ya kopa na biso. FCC cash Kabila Mtasala yango. FCC cash Kabila Mtasala yango. Si je comprends bien, Sadari a légalisé Félix dans ma voix. Donc Kabila a contrôlé la CENI. C'est Kabila qui a ordonné à Nanga de publier Félix alors. Na côté na c'est déjà copa l'état congolais. Na la zoti gala. Va jusqu'au bout de ta logique. Sadari a été élu plus que Félix. Kabila a décidé à comme ça Félix président de la République. C'est un logisme correct. Donc Kabila pouvait dire à Nanga proclamer Félix parce que c'est Nanga qui a proclamé Félix. Pour organiser une mission. Bandeko. On va parler de l'état congolais. Petit azoloba, asa clair hein. Petit yo azocha mai na mon côté, asa clair. Oh, Fayulu a bâti Sadari. Ye azoloba, Sadari azoki ba voix koleka Tshilombo. Clair. Mais mon louba moko azo menacer ye azate. Tshilombo asa incapable à kokanga na kini parce qu'il que ce monsieur, ce petit est dans la vérité. Ba yebi que c'est la vérité. Muta kokanga azate.
Mais ngai suna tchelo nanga bobandi koloba bozolo ba pourquoi ngai mto nazo ko tia yango nazo mona pas cité mais bino bozoko regretter naza ndoko mo batini lainga awa nzambe sona mona ngo ndenge mai peuple azoko mona pasi na mai epesinga pasi ngabi tata nzambe pasi ni mabeni ni vraiment biso to sala pour to continuer toujours ko récolter ba tempête nzambe na ngai zela peut-être na mona yango bandeko eza mawa likambo ezo lekana mboka na biso eza mawa bon so na moni yango te likambo te na kotika yango zela natala nano voilà yango bandeko botala donc vedi to ebate soki vaccin oyo batieli biso injectele biso nde na mai to ebate ta mai régime des autres opesa biso tala mai tala couleur ya mai oyo eza problème nini oyo na mboka oyo Congo problème nini vraiment toza nango bandeko mikolo lekaki bomonaki mai o peuple population banaye komela lelo bomoni oyo euti koleka soko avant-hier mai yango wana mais 9 millions ebimi ekena mboka mosusu ndeko boza mitema 9 millions ebimi ekena mboka mosusu ndeko na ngai nalobaki na bino boye Kamere aza receveur Chilombo aza chauffeur so kare et l'accident pouf bakemba bakangi chauffeur babi mettez bakangi receveur mais ouais chauffeur ba okende ba okanga chauffeur ani ko boye jamais Kamere c'est un professeur azaki direcab bakangaye yozali banda non le baza sumtama il était ba signature nyonso oyo ye abanene kotia ezaki ya Chilombo na 370 millions ya Chilombo de la ikuna alors bande konanga ye bazui Kamere batie ikuna congrès kozala olinga te congrès kozala akosamba na parlement az obligé na lobaki akosamba na ba parquet te na ba tribunal mais ye akosamba na parlement et na parlement bako appliquer nini constitution na bango na mabe. Mes chers frères et sœurs, ngai naza clair nazo kende epa mususu te na lobi na Chilombo aluka ba moyen nyonso soki asaleli yango te bako zoyer pouvoir avec beaucoup de facilité. S'il faut à dissoudre assemblée, sénat, allons la ministre wana, ba généraux ba la société, est-ce qu'on a ba commandant? Akoma aboua quand on ambassade d'Union sur États-Unis, Amérique, tout ça, naza prisonnier, moi j'ai travaillé ça parce que est là boyer, armée ça m'a beaucoup boyer, je peux pas travailler, alors bo sunganga, na dissoudre tout. Tant on a aucun congrès comme ça et beba tout la ndenge ko sukela soki ba kingo tchao nyam nyama bon ngapena gagner na ngate Fayulu mta ganyaki o komi partout Fayulu mta ganyaki tozo la pouvoir par Fayulu pona to wele intérêt mboka et c'est tout soki yo salindengo wana te loba ke constitution ozo reconnaître ngote parce que ça na faveur ya président sortant c'est na faveur na ye. Donc, na considéré en côté, en tant que président, na longoli na nous, ministre nyonso, na dissoudre assemblée sénat, généraux aza sousté, généraux aza sousté ngamo na bani ko nommé. Mais naza dans les sécurités, je suis dans les sécurités, bo salanga bo avant okende na congrès. Parce que ceux qui ont déjà na congrès, bako lakisa au constitution, bako lakisa au loi, balobi na yo, messieurs vous êtes arrêtés. Tant que vous êtes arrêtés, armée ça n'a pas beaucoup d'arrêté. Nekonanga, comment au kokondima a balou beza mawen? Ceux qui bazwa qui yo assemblée même na sénat, armée ça n'a pas beaucoup d'arrêté. D'accord. Au kobi ça trouble comme nos dictateurs. Au kobi ça trouble comme nos dictateurs. L'ongole be bango tout, armée ça n'a pas beaucoup d'arrêté. Mais si ko yo osala nini, Chilombo, osala nini? Comment balou ba beaucoup raisonner vraiment boy?
Chilombo yebisanga osana nini osana rien tango okenda congrès baotuna kamere tomoni ba biloko ndenge ni te biloko yango yo yemto tozwaki na ye yemto sinyaki yange kenepa ya yeki nepa après il y a 100 jours te il y a 100 jours yaki allez bon monsieur tozali ka mosala te oza gérant ya mboka yo faut vous exemplaire mais vous avez exemplaire te donc vous êtes condamné à 15 ans de prison ferme bakozwa yo na kamere boke bakaboli bino na place yo zo kalisa ke kamera zo souffrir te kamera za cop na ye et tango siko bofanda kuna bango basi basala bango na nyonso bako pesa bino ba grâce bobimi yo na kamera tango bima yo na kamera yo siko kuna ozana loko osala te oya mbango ya ko reprendre musana yo awa ya Bruxelles tala niveau ba kotia ndeko tala niveau ba kotia yo donc avant aucun congrès au dissoudre ba bengi sur le congrès attaque président bibo na ko yame to sala ngo année prochaine esili parce que ndenge yo za wana départ na yo za approche ko zwangu na ndenge usakana te ko kasete ke kamera aza mutu na yo non outi ko bota na lika kamera yo outi ko bota na lika kamera na zala ngwa ozo benga kamera beau frère ozo présenter mais yo tu le mon frère to comprendre ok moi c'est ndako rwandaise aujourd'hui sous homme sous homme to bota na burundaise yo ba nationalité yo Chilombo hein muluba abalaka muluba mais ndenge ni yo sikoyo ozokino balaka basi boy eza ba origine na yo te toko découvrir ngo après pour mikolo yo makambo eleki namoni onomé soki 5 personnes ba grade na bona ngotanga te Mwamba Chisimbi François Swamina Tuluka Judith Madame Malanda Diatuka Marie Monsieur Minengu Mayulu Jean de Dieu Direcab adjoint professeur Kalongele Désiré Casimir mais ba oyo est-ce que ba yebi sur ba ça combien de jours parce que c'est là ba côté malédiction ba yebi te sur ça combien de jours parce que tu le pouvoir na so ça ne faut pas te to comme na biso na fin ya jointé to commenter oza okende Chilombo donc sala ndenga na ebisio bimisa trouble so bimisa trouble tende kuna ngai ya yo esili tala oyo tango bakangi tsa kamera ndenga zo sepela muluba botalena ah là là soki zibem piana soki nani tani azo sepela tango ayoki ke bakangi kamera omoni azo sepela tala dese batie kamera tala ema wa tsa kulibanga zunde ke voilà alo bandeko na ngai na bandeli lisusu nazoloba na Chilombo na pesi ye 15 jours soki te Chilombo okozala humilié na ndenge moko osakana te na musali na Nzambe ya Mkongo na pesi yo 15 jours oloba ke Fayulu mutaganyaki azwa pouvoir na ye Chilombo naza musali na Nzambe biso to prêchaka bino vérité to prêchaka bino amour du prochain Chilombo soki osali yango te okotisi libota na yo famille na yo élargie je précise hein famille na yo élargie na malédiction et qu'on continue même jusqu'à la 12e génération et qu'on continue parce que pas si peuple aza komona les enfants mineurs na prison makala ozolo belo côté bana o bana souffrir na Kasai ozolo belo côté na baluba baza ba fanatique aveugle ba on baza bona passe baza ba conseil ko pesa yote c'est regrettable ça réunion familiale na bino na baluba bo décider que ebeba soki yo lingo mema na malembe Chilombo ko regretter parce que luba batwana lokola basi ba décider
kombo na yo kwendane yandi. Okita omata okokende. Voilà. Donc, okita omata ozokende. J'ai ça sousté. Voilà. Donc, il y a un alobina yo, bimisa trouble que ngana gagnaki te, muta gagnaki ezaki marqué fayolo. Voilà. Comme ça, ngana bino to remettre pouvoir paya marqué fayolo. Voilà. Tala oyo ma penza boyo kaina ndiko, boyo kaina. Avenir. Bazana place te IDPS na siècle avenir, bazana place te. Si autant IDPS a sorti dans la guerre na bino nyonso, a supposé pour déjà ndé tout le monde dit alliance ils se défendre déjà. IDPS est contre INC, contre FCC, contre la Mouka. Avenir je parle ici en tant que Ndam Nakoloba. IDPS dans les jours qui arrivent. Marosalati. Oh, je parle dans la caméra. Je parle dans la caméra. IDPS dans les jours à venir, avec l'allure, qu'ils ont géré les pouvoirs dans peu de temps. Cette arrogance, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ils ont l'arrogance diabolique. Ils ont l'arrogance satanique. Et puis Batoboye, dans les conseils des nations, demain ils n'ont pas de place. Puisque mon côté, à cause de l'alliance avec les DPS demain, il ne respecte ni alliance, ni accord d'alliance, ni respect de la parole de Dieu. Balouba te respecte ta alliance. C'est connu, mon Dieu, Saïbi. Mais n'est-ce pas soutenu par nous Balouba Tio? Ndeko, bomoni wana mandia. Hein? Mandia oya fingaka nani nani osakana te. Alobi yango hein, mais yene kula za muluba ba kolanda ete. Ba kolanda onga na zokoloba. Ye ba kolanda ete. C'est regrettable. Bande ko ngai. Alobi bien après départ ya Chilombo. Ba ko zwa baluba na musalate. Après départ ya Chilombo, ba ko zwa baluba na musalate. Voilà. Do baluba ba ko souffrir. Nani azobona musala mutute. Donc bako humilier bango na ndenge moko ya kosakana te. Do Chilombo soki akosala onga na zoloba na ete. Akozala humilier na ndenge moko bandeko nanga ya kosakana te. Voilà. Vous trouvez ça non? Na mona yi mutu moko awa na yebite soki eza ye ndenge nazo kanisa mais peut-être kozala ye. Voilà. Bandeko nanga nazo kende pai nazo nge pai yeyo botala osoki na condamné pour la corruption ezala ozana baninga ebele ezala oza célèbre ezala ozali riche ezala ozana baninga ya bapoto kuna mingi bayembaka wa état de droit talaka ba appliquer ka état de droit ekomi waya baba komi ko yima bandeko nazomona honnête mende na yebite bino sozolo baza nani oyo corruption ezala ozana baninga ebele ezala oza célèbre ezala ozali riche ezala ozana baninga ya bapoto kuna mingi bayembaka wa état de droit talaka ba appliquer ka état de droit ekomi waya baba komi ko yima ah bandeko balobi batie kaka état de droit bokomi ko yima. Ah bandeko batie état de droit bokomi ko lela. Mais bozo la pourquoi bino kolobaki ke biso to ko appliquer état de droit. Ah to appliquer état de droit nazolo bana bino bandeko bo yebisa nani Chilombo botana muto mama oyo makamazolo banani wana bazolo bangana yebi bato bazolo bate et puis bazolo banini banani bino bazozonga kaka na makambo ya chloroquine baza combien bato na pesa ki chloroquine ya bien te et puis hein, de toutes les façons chloroquine oyo azasuna via mulaide oyo azasuna via mulaide professionnel ya santé ko biso moko eza domaine na biso te yango wana tokendeki ko confier ba chloroquine wana epa na bango po bango nde baza na jugement par rapport en tant que scientifique ya koyeba kisi oyo eza bientôt eza bien te. Mais de toutes les façons ce qu'il faut savoir c'est que tozalaka biso nyonso bato awa na mokili na conscience. Bon bandeko boyoki
Alors bandeko nanga nazo sukisa na linko lo baboye. Bomoni dernièrement na répondaki mwana mwasi oyo Anika Bote oyo azaka na ba pasi ya ndenge na ndenge meta na kenda kuna to sengi maona nzambe aliaka ko bika mais malheureusement le kola azaki mutu ya côté mususu ayi ko salela ngai ba témoignage mabe aboyi ko loba même ki abika eloko yaki nécessaire aloba na peuple de Dieu asala témoignage oyo kolo asaki na kati nzoto na ye mais aboyaki yango. Alors ba mama musu ba benga nga ba me papa bazaki mi balé olobelaki nani Kabote mais Hortense olobeli ete na bayi na mama na no kitsa motema na koloba boko regretter soki nga nazo koloba na lobaka bien que soki o nga nazo lobeza lukuta leka bimise longi na yo o démentir yango o loba kenga na kosi. C'est pour cela bandeko video oyo bozolanda eza 0319 bino mutu bolingaka ngai po boye ba sincérité na ngai na sengi na bino botala video 0320. Cela veut dire que soki kaka oyo esili wane kokota ndeko na ngai boko yoka nzambe asala nini na nzoto ya Hortense ndenge nzambe asalaki na nzoto ya Anika Bote. Mais balingi kosala témoignage ya biente po balingi te baninga babika bino boyepa nanga bobiki bolingi te baninga babika boke na groupe ya bandoki boko nosala ba faux témoignage bandeko boko yoka boko zala décité pour nanga mais je suis sûr que bo sepela parce que naza mutu oyo nazala toujours na vérité do tango na lobi likambo naza sûr yango na lobaki na Anika Bote songa na kosi aleyaka opesanga mbongo tunazwa mbongo wana zomisila yo mais vraiment okondimanga te motema ya mwasi. Allo bandeko merci beaucoup nzambe apambola bino tozo kutana tozo monana na 0320 bolandango bandeko na ngai botala soki nasalaki mabe to nasalaki bolamu na omona ba commentaire na bino na témoignage wana oyo Rolanda. Merci beaucoup bandeko nzamba pambola to braquer toujours misu na biso na Kinshasa toye basoye ko leka ndenge nini soki ye akoki ko changer makambo pour le président Eli Martin Fayulu azwa pouvoir na ye to pesi nyonso pa na ye so ya osala yango te bandeko na tieboye akozala humilier ko leka batu nyonso bokomona